KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Makambo eza bien, tozokende attaque ça recule. Holandi directeur ya Safricas aux arrêts azala makala. Oui, directement. Mais confirmation tobeta maboko azala makala. On n'a pas le temps de perdre. Safricas makala. Et là on veut dire à partir de lundi bako attendre yena Kamere. Moko azokende makala. Mais monsieur Kamere qui va partir. Il est vivant. C'est-à-dire, Tambola, Yabisabato, directeur, il y a Safricas, Aïbi Mbongo, il y a Ndil Brasserie. C'est là Ndil Brasserie. Le lot a la Makala depuis hier, Kraka, Azakuna. Le lot samedi, ou bien lundi, va attendre, directeur, ODG, OVD, Nakameri. Moko azokota makala. Monsieur Kamere. Monsieur Kamere est silipo na yo. Sowe interpellé. Semaine prochaine, soit Kinshasa. Aïbi, asombi ba arme belé. To récupérer ba arme wana nyonso. Sowe osombi ba arme posala nango ni. Nini, c'est le gouverneur. Yo sa gouverneur. Et bandi ndengeni. To suivi la wana nyonso et Kinshasa. Ah, civil. Mes chers amis, nous allons continuer. Monsieur Kamere a sombi société à gaz. Ah. Kakambongo so des moutons. Kamere a acheté le carrière Lutendele. Sa trajecte. Carrière Moko na Lutendele. Sa trajecte. Ah, merci beaucoup. Sa trajecte à Sombi. Kamere Mongo Zoua bien pour Somba carrière. Sa trajecte. Et puis, au Sombi 4 ben. Au Sombi 4 ben, il y a 1000 pattes. Et zo vanda à côté à Maman Poto. Maman Poto wana. Mangiringiri. Bokende na pembeni ya ngana lobaka makambo ba yebisinga ya sur. Kamere au Sombi sa trajecte na Lutendeli. Tokoboto la biloko wana nyonso. C'est-à-dire mandat eza yo. Biso tokolete mandat eza yo. Tala toko samba na yo fara fara. Osombi 4 ben, il y a 1000 pattes. Ezo vanda pembeni ya Mama Poto. Osombi ndako ya munene na Arengindu na 18e niveau, 18e rue. Voyez bien Arengindu. Espace wana nyonso, espace nindu. Asombi. Maya koyebisanga avocat na bino na Monument Lumumba muntu ayebisi ngai avocat na yo atange nga biloko nyonso sombi nazosala ngo propre nazokende kotika pa PGR baavocat na bino ya yo aye koyebisanga na butu Arengindu eza munene ya ndenge nini
baparcelle na kati eza monene asombi eloko wana nyonso Ala Zamba. c'est-à-dire toyei kotika ye kamere biso toyei kotika yo na mandat na biso chef de l'état biso toyei kotika kamere na mandat tokondima yango te tokoravir ye biloko nyonso tokoaffaiblir ye akosambwa Caleb Mutombo ndoki munene semaine prochaine tozokanga ye Caleb asala tiyo ya munene aza criminel akotisaka bakombata afongoli mai ale baboki yo na fleuve Caleb Mutombo okokangama oza na liste déjà bato bazokangama bakuti yo na communication avec Musangani abomi bandeko na ye propre bato este Musangani azoboma bino po azwa mbongo yango muku nabenganaki ye bayebisi ngai info wana Musangani ndoki. Mes chers amis, Congo na biso eza paradis to soutenir Faci mokonzi ya mboka to soutenir Faci, c'est notre frère du sang. Awa tozobanda makambo ya minene oyoki alalaki na ayaki alobi na Uganda, c'est-à-dire azongi lelo lokola ayaki déjà lobi tozobanda la semaine prochaine la semaine ya bamakambo boyoki baéconomiste baopérateur akutanaki na baopérateur économique ayebisi bango base ressaisir parce que makambo ozobanda batindi ba expert na terrain dollar il faut équitable batie déjà mbongo 5 millions 800 na banque 5 millions 800 000 batie na banque pour na coût ya dollar équitable semaine prochaine dollar ezokita biloko ya kolia babotoli mama oyo olive licence biloko nyonso Thomson ezouta na mibi eza ya yo Thomson eza $3 carton yo ozoya kote soki $50 ozoganye combien olive balobi bazobotola ye licence bazopesa bato mosusu biloko nyonso ya kolia moto importaka yango eza olive sikoyo amatisi baprix na baindien en complicité indien libanais pakistanais bokosambwa chinois ngobila bafulu alingi bato batomboka ngobila oyibi biloko ya bamama kotoyo bakabelo mama kabelo akufi mama moko akufi na susi bayibi bakabelo cher kabelo moko eza soki $50 $100 mokonzi ya mboka vous êtes le garant de la nation makambo oyo ngobila azosala kala mingi te ngai nazopesa mot d'ordre bazopie butu na bakunani c'est-à-dire tozala bato bazosala mosala te Gilbert Kankonde tozala bato bazosala mosala te on vous met en garde biso tokobimisa sikoyo bacombattant tokobeta ngobila tokozwa bafulu nyonso tobwakeli ngobila kuna biso tosali marche ya 5 jours tala bataillon mobile tozobanda marche peut-être semaine tozobanda entre ti mercredi tina hôtel de ville ngobila fo kende ngobila dégage à partir ya na kosensibiliser bamama nyonso marché central tozozwa bakarton ya minene surtout bamama bazoya koluka ngai lokola ngai naza initiateur nazoloba boye kabunda 3600 giga ngai oyo nazobeta marche ya kafukafu Augustin Kabuya mwana bute nazobeta marche ya kafukafu Sandu Mobimba na bamama na nsima na ngai ale ngobila dégage oyo eza yumbi te tokotika ye te lumbe mwete oyo ekoya eza bakombata oyo bakendaka bozwi mbongo epai bagentini ngobila bozofunda ngai famille bayaka epai na ndako baye koderange ngai ke yo olobelaka biso na parlement baya koyebisa biso chance naza na chara mobile bandal mobile bayeli bango soki bosakani tokobuka ndako bakima ezalaki dimanche ozomona banani oyo biso to bariske oyo tozomene baye na ndako famille mobimba
mais bakombata oyo baye balobi soki bosakani tokopeta bino mabe tolongoli bino na bandali mpo naza na force akosakana te na bandalungu mais yo ozoya awa mushari nzambe akofuta yo te leki mushari na yo po eri ngai nazoloba awa ngobila alandaka ngai na biloko oyo sikoyo ozokende kofunda ngai UDPS viva eri nazoloba awa si bakamera yango ezolanda monde mobile ngobila bafu merci beaucoup yaya beta UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi super héros national, Félix président de la République. Bonjour, bonjour. Fatibé! Fatibé! Il y a deux ans que ça se le rend pour Maramboué Bandi action pour Fatibé sur le talibien à commune à Kanda. 2020 action 2020 action 2020 action Fatih Béton. Bonjour, bonjour encore. Bonjour. Et information ça bien. Oyoki ba président belé ba beti likolo. Sikoyo awa il faut soit actualité à la une. Akopesa yo information ndenge kaka nga nazwaki. Eza boyete. Ya liboso ezali plan Kabila salaki ya ko partager mboka eboyi na mai. Botoyebisaki bino Kabila baza bato oyo baye na mission. Kabila ye biso na carte géographique na biso toyebi ke 11 provinces. Kabila ye a découpé ndenge ya lingi tokomi na ba 26 provinces. Oko comprendre que ba province mususu nzela ata ya felo elegesaki. Mais lobi na landi ngandajika a annoncé retour na ye na Kasai oriental. Alobi aza origine nga nazo kokate makambo na comme province. Nga il faut na dépendre kaka na Kasai oriental. Donc c'est-à-dire plan ya Kabila pour Kabila baza batumabe. Kabila bayaki baboma biso, bayaki babengana ba investisseurs. Ayaki kimie kota te désordre total a régné pendant beaucoup d'années. Alors bayeko comprendre que moi na maïja za nango azo faire ko souffrir nde batu. Comment ça fait-il que yo zo découper mboka? Pesa bango misala. Misala yo yeli biso zaka Paris foot lelo ba papa ba komi ba champion. Na komi ka match yo ko titan. Ah Barcelone a raté un match yo ka misala ka bila. Mais Fati azui likanisi ya bien. Ya kokotisa ba investisseur bolandi te. Na lo bato na Mbujimai déjà. Oto bengi diaspora général consultation. Baza déjà na Mbujimai. Bazo bongisa zela déjà bayebi Mbujimai bien bapesinga pena balabala wana komona ngo kalambai. Babangi déjà ko bongisa ngo ofele. Baye pona ko soutenir chef de l'état. Après on a saboyo kaki délégation aba. Oto bengi ba investisseur conduit avec ma caméra. Bakutana ki tête à tête na Fati. Alors on a koyebisa ke makambo sa mabe UDPS viva. Yoka eloko. Le patron des Africains ça mundele. Ta mundele ala liboloko. Bon, mais oui, David Blattner, c'est un blanc américain. C'est un américain, mais Atsali Boloko Awa, na Makala. IDPS viva. Viva. Fati na minute à lobby, attends-moi, on a allié 100 francs. Yoka, le patron des Africains reste détenu pour des raisons d'enquête. Après l'audition par les procureurs de plusieurs personnes liées au dossier de la construction des sauts de moutons, dont les directeurs généraux de l'OVD et OR, ainsi que les responsables des entreprises chargées d'exécution des ouvrages, parmi lesquels Craig et Safricas, entreprises qui marchaient Craig 7, Nas Africas, qui ont été retenus pendant longtemps pour leur audition à la demande des ministres de la Justice. Merci Tundaka Sende. A telemisaki bango ba directeur ya ba nino ya ba entreprise bazala qui retenir à une longue durée ba bandaki ko samisa bango ti ba bimisa vérité ya ngano moni David Blattner na Makala kaka yete IDPS viva viva na kende pona sukisa na zwaki mo mke wana par les procureurs généraux près de la cour d'appel de Matete Gombe. Le président de la République Félix Tshisekedi avait demandé que la lumière soit faite sur les raisons du retard de l'exécution des travaux et avait évoqué d'éventuels habits caractérisés par les travaux. Balobi Fati Beton les rayoki que non,
saute de mouton bongo bimi. Comment ça fait-il que j'ai retard? Yangwana linga yeba retard et utiwa. Yangwana siko ya lobby. À lobby lumière il faut l'éclairer. Ceux qui lumière les éclairés entouré à cotolérer. Pour tout la casse déjà battu entre le marteau et l'enclou. Yangwana yoki basu David Platner na makala. Mais kaka yete yoka. Le PDG de Safrica David Platner transféré à Makala pour avoir détourné l'argent des sautes de moutons. Bien sûr, Moussou Yewana. Balobi Kombo Naye, Ezali, Monsieur Kamer Ngolo Tobengaye, Papa Tito, IDPS, viva. D'ailleurs, que Balobi urgent. Monsieur Vital Kamere, incrimé par les directeurs de OVD. Le directeur, il y a OVDP audité. Yende Moutou Lobby. Donc, Kolobanaye Belé a azo makamno surtout à soba kelango Papa Tito. Kosolanaye les bazo interviewé bazali kosala ye otobengi ko auditer makamno surtout à soloba ezaka kana maboko Papa Tito. Yangana balobi cité azali cité dans plusieurs dossiers de détournement ou ya sorte de moutons. Balobi caméra DG ngate DG ya OVD nde mouton lobby. L'air audité a un problème de surtout les pas caméra. Voilà na parquet. Alors comme on a ezali Benjamin Wenga kalate pe fa ke makala tali ngala mokona ke makala te tozana caméra. Yangana to ebisa bino Papa Tito fa zong c'est le biso yoyo. Alors attention la zong si yoyo il fa ça la nine boloko. IDPS viva. Dis jamais. Olandi Fati Beton a commis la frontière, il y a Ouganda, na Rwanda. Il faut y avoir quel voyage, à quel osala nini makambole kinde les aboyete. Fati Beton accueilli bien sûr boyebi ezalaki na Katuma, frontière il y a Otobeng Ouganda na Rwanda. Bazalaki wana. Fati ake passé en mamba prisonnier te. Soko za pena combattant averti, mamba prisonnier to ana ngoposate. Attaque réconcilier Otobengi Kagame na Museveni, on n'en disconvient pas. Fati ake kaka po azwa ozali éclaircissement. Yangwana yoka. Jamais dans son histoire, Félix Tshisekedi Antoine n'était au centre d'un complot aussi gigantesque que celui qui serait organisé par Kalev. Ces derniers jours, Nazo Bandela Poyoka bien, jamais dans son histoire, Félix Antoine Tshisekedi n'était au centre d'un complot aussi gigantesque. Avait pour objectif d'éliminer Fati par un crash d'avion. Selon un autre suspect interrogé dans cette affaire, Kalev et son clan craignent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les fasse vivre ce que Joao de l'Angola fait vivre à la famille de son prédécesseur, ce qui mettra en mal les régimes passés sous les viseurs de la communauté internationale. IDPS, viva! Viva! Fati ake a déjoué bango carte ake kokuta bango kuna. Yaya, président Gila Telema lobi Kalev bakute la téléphone na ye azo solona de président Libanda. Siko yo ki Fati akei yo lo bake ko senga ba prisonnier. Biso ba prisonnier te basi ba bimisa bango. Likambo ezaka ke Kalev. Il faut azala interpeller. Pour interpeller na ye po bazana ba otobengi ba preuve. Siko ye ake ko zwa complot pour ba ko déstabiliser RDC. Siko complot ezani. Complot eza ba banda ye bango bazolu ka Fati akufa na crash. Yangwana siko Fati a déjoué bango. Yaya Peter Pam, IDPS, viva! Viva! Peter Pam, ayebisi Fati boye. Mike Pompeo, il fallait qu'il y ait pour ce gars, il y a coutume na baguerre et quelles sont les guerres et animes? Guerre et boye Fati azo sala jusque là, na bateau bazana ba sanction. Et loko États-Unis azako sepelate. IDPS, viva! Yangono moni ba yebisi même na bitumba kuna mo to côté zate. Moi nga États-Unis na pesi sanction na otobengi amisi kumba dit tango fort mais aza tango faible. Siko comment ça fait que nga États-Unis na ke sala musala na batu wana baza sanctionné. Alors yo sala tout pesa biso nan bango ba o baza punissable baza la pini.
bao bakozala kite bazala kite puisque États-Unis a déterminé IDPS viva yango no monaki Mike Otobeng Mike Pompeo Peter Pan pardon Peter Pan a yebisi Fachi clair tu n'as pas le choix à faire na minute biso tikela biso bango yango no moni Fachi lobi te problème ate ke kutana na nyanga la katana pour la minute Kabila za soutenir la force Kabila de basi ba conseil na se Fachi beto alobi même awewa amata soutenir IDPS viva. Est-ce que mon a sauté dans cortège? Lobby au moniteur ndenge ezalaki po ebele ya bato kinga sani baza mpe ba fijibu. Babando kanisa ke Fachi aza au détriment ya Kabila. Mais lobby qui est président et mon ina misu na bango. Fachi azoya boye, Kabila pe azokende boye. Cortège ya nini tele. IDPS viva. Kabila telemi, ayebise telema mura lobby yo telema kuna. Okozamboka. Awa na Pascal. Salami kuna po bomona ke bango babanda lobake non Kabila za mokonzi mais batelemisi Kabila bandi nyonso tu batele telema ale bana na babando tanga mama alobi yango 1 2 ba montard siko Kabila za na montard wa makambo e mon ami biso il faut topesa bino bei tozana bei mususu o il faut que ne pas Fachi yemoko président Gilles obei mutu il faut topesa za ministre il y a ETPST, Willy Bakonga, du manque de sincérité des acteurs politiques du FCC vis-à-vis du programme d'action des chefs de l'État. Bakonga, oui, au Azali ministre, crée une association, les amis de Willy Bakonga. L'association a à côté ici, promoteur et à l'école privée, surtout, personnel ainsi que les membres des familles de leur famille. Sont recrutés en vue de la mécanisation de tout au mois d'avril. Donc, je précise déjà moi au Bango Vassal actuellement. Dans chaque province, avec comme conséquence les gonflements inutiles des effectifs des NU. Nouvelle unité, c'est ça le mot que j'ai cherché. Donc c'est avec hier à sali liste à côté ici surtout directeur surtout il y a école privée. À côté ça sali liste à sali association autobenga les amis de Willy Bakonga. À côté ici bango ceux qui au talibien ba pesinga même place à salaki yango na Équateur. Équateur voire même na Bwende. Déjà commission les amis, commission les amis. Azuba kombo wana nyo surtout à côté ici à gonfler liste. Pour oyo kakeno ba professeur ba fouti bangote ba enseignant ba fouti bangote. Yangwana bazo signaler biso a topé sa message. Bino bolobela ka top Congo bolobela biso pe topé à qui les droits Fachi beton emoko. Willy Bakonga a tie batu na ye na liste azaye moko te. Zakle baba sous Zakari wana. Yé pe azan association na ye les amis de Zakari. Basali même chose. Basali kokoti sa ba kombo. Donc bateau basala quand même musalate baye bani pété que bazaba professeur. Mais à côté ici bango na ba membre ya famille. Ba côté ici bango na liste pour effectif ya ba nouvelle unité mata. Boyo kaka keno facha koki ko futa bango te. Na ebisa bino Willy Bakonga azali muto azana ba école belé na ville à Kinshasa. Alors comment ça fait-il que Kolinga Fachi a reçu gratuité de l'enseignement? On peut comprendre la mauvaise sincérité au Bazanango, baké ko créer même ba association. Il y a pas côté ça ba kombo belé na ba liste. IDPS viva. On est là qui béi on a pesi on a pu signaler biso que 30 entreprises. Il y a ba japonais et zoyao. Ça déjà bazu déjà makolo to na bango, il faut ba kita. Toye comment on entre bango ba japonais o bazo sala misumbishi bazana kati wana. Alors il faut que Marambozo kende bien, Marambozo kende lenga bien. Pour Fachi Béton a commis ici déjà RDC 54e état. Donc tout comment dépendre dans les États-Unis. Constitution on a tout dans la biso en soutien qui dit les États-Unis c'est qui dit Fachi. Alors on a zala ki nanga lelo, yango na pesibino, bon week-end, bana poto, papa Jacques, maman Jaël Chilemba de Panama. Roger Louma, na pesio bonjour. En tout cas, ma camion sozo kende na ndenga bien na zone ici parole pas président. Merci beaucoup président. Ba prochain lobby. Ba lobby que me pona nini bino bozoba kaka poto. Mais siko bana lola ba balanda ka biso makasi. Bana matipisha balanda ka biso makasi. Bana nani Likasi Kolwezi, Kambov, Kakanda, ba lobby me président
tolandaka tina kamonya nakaka nani bino bozotanga kaka poto Sami Kayembe na Lualaba papa dona na Lubumbashi bazolela balobi tolandaka bino makasi mais bobwaka mpe biso pe na RDC. Merci beaucoup. IDP